Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vanité des vanités. Tout est vanité, bandeko nangai, tout est vanité, baloba kaka, zoto eloko pamba. Ata soki osali fier ndenge nini, zoto ekotika la kaka eloko pamba. Parce que tango yokota na mabele bandeko nangai, o mata okita ekozala kaka eloko pamba. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na meme libino lisusu papa Patrick Magnor na meme libino yemoko comédien na biso ya tongo muyombe gauche mutu oyo asepelisaka biso mingi donc ba film na ye ya kitoko, ba film moko ya kosekisa, ba film moko oyo eyaka pe ko édiquer ebele ya bato. Bandeko nanga nini ezoleka? Qu'est-ce qui se passe entre ndeko na biso pasteur na biso oyo atikaki ko tika biso na muyombe gauche? Bandeko nanga ba makambo ezobima, makambo moko ya pasi pe ya somo na mokili oyo toyebaka te. Ba oyo basalelaka nzambe na busolo nyonso baza banani, na ba oyo basalelaka nzambe na busolo te baza na banani. Mokili ezokende ya kobeba, tofungola miso bandeko, histoire eza awa ya mulai pas possible. Alors, avant tokota na moi histoire na biso ya lelo, na olingana nous na sensibiliser batu o nyonso tout. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga bozwana no bakiti bovanda kandenge zalaka, bovanda bandeko nanga botia mwa mai ya komela, botia mwa jus na bino, botia mwa sucre na bino ezanga kate. Moi eloko pe ya kolia ezanga kate tala kaka. C'est déjà 20 h ici chez nous, donc moi eloko kolia boliaka pa ba fufu bilo neti ba kwanga te ba loso te, parce que 20 h déjà quand ndenge boyebi to batela nzoto na biso. Donc ce que lié eloko moko ko tondisa yo yango bomonaka bato mosusu mwa libumu ezokota eza koliaka ba air moko tardif yango esalaka kino mwa babumu ekomi kokota ekomi kobima. Luana bolia mwa eloko kaka ya simple, bolie bomeli mwa ma ya moto mwa nini ti na bino café na bino ezala na sucre ka muke wana ekosimba mingi makasi. Bandeko nanga kote mosusu bozoliaka, kote mosusu bozomelaka, kote pe mosusu bozolandaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya Étoiline Inès TV na système kaka ya moko otolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko toye na makambo awa ebele ya batu baomituna pourquoi na miniature na bino ya lelo botie muyombe gauche. Bandeko ebele ya batu bamonaki muyombe gauche kokendo visiter Pasteur Patrick, d'ailleurs, à qui nous disons que son âme repose en paix. Pasteur Patrick Akoufaki, c'était depuis le lundi au Akoufaki, 4h10 au Penza. A Kendaki Kozonga, Molimo nae plutôt Kenda Ozonga, et pas Yankolo, et pas Yanzambi. Avant Liwana e Bandeko, comédien na biso muyombe gauche, a Kendaki ko visiter, a Kendo visiter pour na nini makambo nini ezoleka.
selon banungu nungu kandenge tambola kana ba réseaux sociaux bandeko na ngai kandenge boyebi ata na ba quartier na biso ezalaka soki muto akufi nde ba vérité nyonso ebimaka na poasa ba makambo ebele ebimaka mosusu ezalaka ya solo mosusu pe ezalaka ya lokuta yango ezalaka bien soki olanda ba makambo ya bongo en tout cas zala na esprit moko ya discernement ya koyeba soki makambo oyo eza ya solo to ya lokuta. Comédien na biso muyombe akendaki kotala kandenge ezalaka Pasteur Patrick. Eza toki akendo tala ye kandenge ba makambo bando tambola na ba réseaux sociaux ke non Pasteur Patrick azana posa ya lisungi batu basunga ye te akendo tala ye na ba cadre na bango na ba makambo na bango. Akende kotala yo selon ba raison bandeko nanga akendo tala Pasteur Patrick azalaki na posa Pasteur Patrick asenga bolimbisi a dévalé ba secret oyo ayebi aloba makambo pour que abika yango selon banungu nungu bandeko ngana koya ko confirmer awate mais banungu nungu kandenge zotambola na ba réseaux sociaux nazo betela bino lisolo et après ça tokosala analyse na biso na système moko ya bien. Balobi kendo tala Pasteur Patrick pona Pasteur Patrick asenga bolimbisi a dévalé ba secret nyonso pour que abika ba secret eza nini selon ba makambo nyonso ndenge zotambola parce que biso toyaki ko informer bino ke non Pasteur Patrick azobela na cancer à colonne azana besoin lisungi azaki na États-Unis et ko sala ke na États-Unis wana bakokaki ko traiter ye te yango asengaki lisungi asengaki bambongo azonga na Congo bakende ko soigner bakendo traiter ye na biloko ya bakoko ezalaki bongo yango pe akotaki Congo et du coup toyeki koyoka keno cancer wana esalaki nini esilaki azalaki lisusu après ba examen azalaki lisusu na ba cancer te bandeko na nga na kolanda ba émission kandenge tolandaka kolandaka ba chaîne mosusu ya États-Unis ba o bazalaki sur place ba o penza ba yebaki tout ce qui s'est passé bandeko na nga toyaki koyoka ki azalaki na ba maladie nde ebele donc ba maladie ebele azalaki na ba problème à ba rein azalaki na problème à motema donc ba maladie ezalaki nango kili selon kolanda kandenge tolukaka ba information ba maladie ezalaki nango ebele ya cancer oyo toyoka ki pe batu mosusu balobaki bongo mais mutu penza kandenge na lobaka oyo ayebi penza vérité ya maladie oyo abando bela eza ye moko papa Patrick kandenge ezalaka na ba docteur oyo babandaki ko soigner ye. Alors selon ba rumeur balobi na ba hôpital nyonso tout abando kende bakangaki ye na maladie te libumu ebandaki ka ko vimba libumu bando vimba nde nini Pasteur Patrick abotaki bana na ye mibale na Congo moko ya liboso kombo ya Christian ya mibale ya liboso kombo ya Patricia aza mwasi aza na kin na biso ya mibale eza kombo ya Christian de bana na ye mibale abota atika bango na Congo tango atie kotika bango na Congo nde akendaki kobala mwasi mosusu na kombo ya Mati babalanaki wapi c'était en Afrique du Sud précisément na Johannesburg. Allez na kobala na wana bavandaki 5 ans mobimba sa kobotwa babotaki na bango te kandenge ezalaka donc toyebi te soki ezalaki ba plan ya Nzambe to ndenge nini ti bayaki kokabwana na bango wana eza que Pasteur Patrick alinganaki nde na mwasi mosusu na kombo ya Clarisse Bourjakera de balinganaki mwana wana papa na ye azalaki vraiment numéro 1 ya Régie des Eaux hein abando sala na Régie des Eaux bino moko boyebi déjà ba papa basala kuna mbongo na mbongo yango eyaki kosala ke papa ya mwasi na yo oya mibale na kombo ya Clarisse ayaki ko proposer Pasteur Patrick vu que Pasteur Patrick selon ba explication bando kotisa batu na ba poto soki mutu aza na posa okende poto okende tala ye bopesi ye bambongo akotisi ye mais eza na batu mosusu ti lelo bakanga bango neti mama moko na bapesaki biso précisément kombo na ye te balobi ke ye pe apesaki papa Patrick mbongo na ye pour que akende poto na okende kuna kandenge ezalaka jour à voyage aéroport bayaki kokanga ye parce que azalaki na ba
document ya lokuta ti lelo na minute to loba mama wana ti lelo azalaka na prison moyen balongola ye na prison ezate sikoyo bokilo na ye aye kopesa ye $20,000 alobi ko mobali mwana na ngai bosi boboti mwana moko naza na posa bokota poto pe na bana misusu mibale ya mwasi parce que mwasi azalaka pe na bana mibale oyo abota na mobali mosusu mobali na ye liboso akima ye ezalaki bongo sikona bana ngo mibale na mwana na bino comme ça bo voyager poto et puis tant wana pe Clarisse ngo azalaki na zemi bandeko boyoka histoire selon ba explication azalaki na zemi ya pasteur Patrick allez bakota poto bakendaki na nzela ya Angola bakota Brazzaville kandenge ezalaka bakota kotati bakoma États-Unis ezalaki bongo tango bakoti na Angola avant babima selon ba explication bandeko nanga balobi pasteur Patrick abandaki kobelela milimo ya ba indien abengi bango jamais bamona pasteur Patrick oyo kofuka mapona kobelela kongo nzambe mais ezalaki na kombo milimo nde yango abando belela sikoyo bandeko na ngai eye kosala ke tango aye kobenga ba milimo na ye ya indien ya ba indien wana bayeko aye koyebisa bango toza na posa to longwa nini Angola to kende na biso poto toza na posa to kende na biso bien mzela na biso ezala polele nde bango ba indien wana milimo ba indien wana aye koyebisa ye ke nzela na bino eza polele bokende na bino bien pe bokoma bien sikoyo nde kosala ke pasteur Patrick na mwana na ye Christian bamataki na moto moko moto ya mibale ezalaki mwasi na ye Clarisse Bujakera na mwana na bango o babotaki moto ya misato ezalaki bana mibale ya Clarisse bazalaki kuna ale bakomi kobimaka boye ba moto mibale ya Clarisse na ya bana na ye kotutana moto akozoka azalaki te bandeko na ngai boyoka bien histoire yango mutu penza ya kozoka azalaki te mais eyaki kosalaka mwana oyo Clarisse na pasteur Patrick babotaki nde akufaki sur place tango akufaki ka sur place wana mama alelaki boyebi no moko boyebi ba mama déjà na bana na bango balelaka pas possible mama alelaki pona mwana na ye baye kosalaki baye kokunda mwana après kokunda mwana bango ba continuer na bango nini nzela vu que babando kende na bango poto moyen bazonga lisusu sima ezalaki te ba continuaki na kokotaka poto ezande ta wana pasteur Patrick ba ballonnement ya libumu ebandaki ba étouffement ya libumu akomi koyoka na libumu neti biloko moko boyezo bujaka na libumu azoyoka yoka nde place wana na libumu ekomaki kovimba mwa muke ekomaki kovimba sikoyo bandeko nanga ba makambo mususu na épargner na ngai parce que kande na lobaka chaîne na biso eza chaîne moko bana nzambe et puis eza chaîne moko oyo ba famille ebele tozui déjà ba appel ebele ba famille ebele ba talaka chaîne na biso na bana na bango yango ba bilo mususu bandeko nanga boko excuser nga naza na choix te. En tout cas, na ko essayer ko lobango te. Donc yango bomonaki pasteur Patrick mwa libumu na ye ebandaki kosala nini kovimba. Libumu na ye ezalaki kovimba chaque fois selon ba explication Clarisse Bujakera abando mona na libumu wana neti forme mwana dessin ya mwana ezo dessiner na libumu pasteur Patrick. Yango ye penza abelelaki kaka azonga na ye Congo parce que na États-Unis wana azaki na mwasi na ye Clarisse na États-Unis azaki na mwasi na ye Clarisse mais tina kozonga ata na ba vidéo ata na ba photo to mona keno pasteur Patrick yango yo na mwasi na ye quand même mobile azokenda mwasi otika la popo na ba moyen ezalaki nango te to mona ta photo ya mwasi na ye te mais azaki na mwasi yango mwasi abandola ye kobanga lobi babande lisu kolala imbeto moko te
babando sala eloko moko te en tant que femme et mari ezalaki lisusu te. Donc bakabwanaki na bango bien qu'il y avait de ces personnes oyo babando forcé ka mwasi aza mobali na ye bozonga na mwasi azoboya lobi na ozonga na ngate. Bandeko makambo ezala kaka yango ti tango azobelela azonga bandeko na ye kutu na Kinshasa baboyaki na bango balobi tikalaka kuna parce que na famille déjà aussi au sala ba dégâts ebele tikala na yo kakuna kozonga na yo te. Bandeko na nga yango histoire ti yango ayaki kozonga selon ba explication azalaki na cancer ndete ba maladie babandozwa ti na ba États-Unis wana te babandozwa ba maladie na ye babandozwa maladie na ye wana te ezalika ba mai ebandai ko bima nango donc cancer ezalaki nango te yango tango ayaki kozonga na ba hôpital na biso ya awa ya kin ayaki kosala ke bayaki koloba ke non azana na cancer te. Bandeko na nga yango histoire na yaki lelo kobetela bino mokili o bandeko e osala pasi mokili eza ya kobanga ebele ya batukutu ba otuna siko muyombe gauche ayebi ndenge nini muyembe gauche aza noko ya Clarisse Bujakera aza noko na ye bandeko aza noko na ye yango akotaki na makamboyo yango mokili ya lelo bandeko nanga eza ya kobanga to banga nzambe to yeba ndenge nini ya kotambola na nzambe na biso mokili bandeko nanga ekomi ya kobeba na niveau moko pas possible mokili oyo ekomi kosala o balobaka mingi mutu pasi ebele ya batu bazotambola dans la perdition ka boye quand dans les vides boye ka dans les pamba boye ka dans les pamba boye yango kutu ndeko moko alobaki je me rappelle quand na ba émission auto sala pasteur Patrick il y avait même batu oyo bayaki kotuna nga sikoyo ye musala nzambe pourquoi koki kondimela na makambo ya bukoko pourquoi ne pas kondimela ka nzambe na ye wana sambelaka parce que tomonaka batu o bandimelaka na bukoko eza batu o basambelaka ya malonga te. Bandeko question wana penzanga pe na mitunaki mais bino moko boyebi kaka toza awa pona ko juger mutu te na lobaka ngo chaque jour naza awa pona ko juger mutu te parce que biso nyonso toyebaka nzela na biso tongo za na se ya moi donc omiyeba ndenge na otambola bongo lelo to après lelo soki liwa eye na nzela nanga na okende na lola to na okende na lifelo donc eza ba question biso moko to mitunaka e osunga biso mingi makasi. Bandeko makambo ezobima kaka ezaka teke oyo nde makambo mususu ezobimaka. En tout cas, bozala toujours branché sur Étoiline Ines TV. Bokoyoka ya minene ezobima ezo continuer nango na kobima kaka na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga isomo mokili ekomi kobangisa mokili oyo pas possible yango toyebi te. Ba vrai pasteur bazaba nani, ba faux pasteur bazaba nani, makambo ezaka somo. Parce que je me rappelle tant to sala ki émission ya liboso to teki ba photo ya ex mwasi na ye o ya Afrique du Sud Mati, bandeko na biso ba pele ezalaki ebele ba camarade ya Mati, bandeko na ye ba benga to longola photo ya Mati wana na ba miniature. Ba benga biso pona ko menacer kutu biso c'est parce que ngana jalaka du genre te que non soki muto abengi na enregistrer ye na boyaki na ngai ou sinon soki ezaki batu mosusu balingaki ba enregistrer ba ye kotanda bango na ba réseaux sociaux mais bazaki na bamba makambo na bango ba yebaki to monaki pe Mervin alobaki pour ce pasteur. Il y a tant de personnes, moi-même personnellement je n'étais pas pour na sepela ki na oyo na sepela quitté plutôt na Mervin alobaki. Mais réalité comme je l'ai toujours dit, motoye baka réalité ya liwa na ye ezala mutu oyo akufi na nzambe bango mibalende ba yebaka nini ezoleka. En tout cas la famille comme d'habitude to komi na biso na suka ya moi partage na biso ya lilo. Botie la biso ba j'aime, bo sale la biso ba partage. Bye bye la famille et à la prochaine.